nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mapamba te tokoyeba te mai oyo mazali koleka na république démocratique du Congo ezali batéâtre ezali biloko ekoki kosalama te pamba te lelo tokomona ete moto akoki te akotikela moto mosusu mpasi parce que bafrontaka adversaire barésistaka epa adversaire eloko bafuyaka ezaka impudicité pamba te yango nde ekangaka moto nyonso nde bible elobi résister au diable peut fuyer l'impudicité mais si kama oyo mako sala ma équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mala ngala kunya dola ngala États-Unis d'Amérique et ko pesa passe to ko yeba te eloko nini yanga mokonzi l'Angleterre tout la dans ba vidéo au total on a interdit à tout le monde na biso presse au balimba limité biso de ne pas parler de Joseph Kabila non plus à Koyamba Mutape perdre. Ce n'est pas ezali moko ya modèle pour nous flouer parce que les Wazalendo parlent de Kabila. Baza ko filmer bango bazo tinda yango pourquoi? Je ne sais pas. Et le connaît zoleka. Est-ce que batala kaliboso avant ko zo ba mbanoto mibe ko yango to pe baloba rapo baloba. To ki mano mba to zo vidéo ba Wazalendo. Mama yangu sina deni yako, niko na deni yenu, niko na deni yenu. tuko nyuma yako. Ndio yeko patro. Bolandi la tiki la commentaire nango le vaillant Wazalendo bazolo balabsoke mwana mboka Joseph Kabila atindele ba misolo pas corrompre bango pour ba komana ngambo là. Maintenant on va faire les débats tout autour de ça ou te relaxer yango gabo. Mais quand on fera des débats, on va parler de Joseph Kabila parce qu'il y en a qui corrompre. Vous voyez maintenant et si ka oyo balingi ba empêcher bato ba avancer et si ka oyo balingi ba limiter bato et si ka oyo bazopesa Joseph Kabila un pifo parce que tant boza ko attaquer la babiloko bongo il devient directement fort et grand parce que tant boza ko landela mutu oza ko luka ko kotaka au lieu ya ko benga na ye na kati ya mboka au lieu ya ko pesa ba soldat et ça m'a bien merci la bande kolanga et ça la bande comme ça ba sénégalais bazo benga biso ba gabonais bazo benga biso baza ko yebisa biso ete balingaka Congo balingaka mais émission na ngande ke bazo landela zo balokota lingala bazo ka penza te lobi ba meka ko komela ngai bon nalingaka penza lokota yango ali français te parce que c'est une langue coloniale ezali wala po bango baye baka biso biso to yeba bango ya bango te
mais tu as l'effort que tu bilingue pour ne pas te perdre bango. Pour bango peut passer la poste à koyer bénéfice. Mais la conseil on a bien posé la macase. C'est quand on a bien sobo épée la bateau balo mangala. Ba yeba ko interpréter les bino plutôt. Nini o océan zali ko ba poète océan zali mo bundeli ya kolo na ye. Océan zali moko ya mopanzi sango. Oyo atelema pour ko localiser kwa ekolo wa ye. Ndenge boko tala ye wana ako bundela ne Congo pour préparer situation de la République démocratique du Congo. Notre pays est balkanisé, notre pays est occupé. Bazako sala biso bitumba, yango tozali ko éveiller conscience. Tozali ko telemisa ba Kongomani. Tozali ko longola bango na bolema na tina ete ba bundele kolo bango parce que on libère pas un peuple, le peuple se libère. Ndeta la tina émission de cette chaîne biso vous partager, vous s'abonner, vous liker, vous tirer ba commentaire ba si je j'aime encore une fois merci la bino. Vous allez au Sénégal, vous allez au Gabon, vraiment vous êtes tango, et vous allez pour ça bouillon kaka sensibilisation parce que vous avez encouragé pour ça beaucoup kalingalate. Ça nous fait mal par rapport à ce qui se passe dans notre pays. On ne limite pas un journaliste. Journaliste c'est un demi-dieu. Akenda kabisika oyo nyonso fois kende pas même sango. Sangonaye zeli pour le déstabiliser mboka te to peut pouvoir en place mais sangonaye zeli pour le longola ben sanité ko éclairer opinion ko éveiller conscience ya peuple pe ko tali sala ba konzete ba yo boko sezeli malamu te ya banze bolandi ba wazalendo kane konto bokelo ko ne fam pekato kila me Dieu de talo take tukola jende talo take tumba na akende mama sociale la chabienne tous on a nous ndeko oyo nini azali bon comme yebisa biso urgence eza makasi na Congo na ngonga oyo bolobaka keno ba chef coutumier bolobaka te ba maître spirituel bolobaka te tant likambo linge ya tant likambo salama nde bobandi koloba alors ngai particulièrement na lobby likambo plusieurs fois na lobby yango ba ne belé déjà leki ona bandi kolobela makambo oyo boyeba ke RDC za siko na urgence boyeba yango malamu ke kiti oyo ezalaki na ngomba ya suka ngomba oyo elekaki molai ya bangomba nyonso kiti oyo ezalaki na suka moto avandaki na kiti wana akitaki atikaki moto mosusu amata avanda wana kasi na ngonga oyo moto wana azobongama azonga na kiti avanda e soki bosali keba te soki bosali mayele te akozonga mpe na kiti wana akovanda po nazomona deja boyeba ke nyonso esalamaka physiquement et bandana spirituellement acte nyonso esepozaka physiquement et bandana spirituellement déjà kiti wana deja ezala koningana bakomi kowela yango e moto alongwaki oyo atikaki na oyo ayaki kovanda akomi deja na 80% ya kozwa kiti wana vanda boyeba ke soki avandika na kiti wana spirituellement physiquement eloko koempêche ekozala te bobosana te ke esi nalobaki yango ke bozo risque to beta susu lisolo ya Kabila le père na mabele na biso kolandela liwa kufaki aza le seul président na ba président baliki na Congo oyo akufi na bokonzi o babomeli na kiti mais bozo risque to beta susu lisolo wana nyonso tolobaka otuvanga kaka la légère bozanga na considération te le monde nka tina te mais ya tour oyo eza message à suka oyo ngana annoncer sur ba dossier oyo tozela ba résultat soki bo considérer bato te boyeba ngo urgence ezali et soki bosali keba te likambo yango ezosalama po déjà za na 80% ya avance mpona koresir kozonga na kiti eza na ngomba ya suka ya RDC bino bato nyonso oyo bozokoka te comprendre que Congo eza na pasi et Congo eza na urgence Congo makele lingi ya suko sopana so bo comprendre ngo te bozela mikolozo ya liboso bo enregistrer vidéo oyo bo bomba wa vidéo oyo dans quelques temps na kozongisela bino ngo bo comprendre que c'est le baki makambo lumière et force na boyeba ke makila eza liboso nazomona makila liboso makasi ya basoda boyeba ngo ke basoda ebele ya mabele na biso bazokende ba jeune militaire ebele bakozala sacrifier en masse ebele bakozala sacrifier en masse na lobi yango mpe nazobandela ba jeune militaire ebele bakozala sacrifier en masse ebobosana te Kongo za mabele bakoko
likambo nyonso avant ya bakoko bakorevele na bao bakota na bango contact oyeba yango urgence ya makasi ekoti siko na Congo mokolo kiti alinga azonga vanda na kiti esoki bosala bamama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe fuku yo moto mpe bakoko ya Lumumba Guillaume Ngangulao na banzi ete bolandi boko na bokebi bomoni ete moto azali koloba mpona président na biso mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali komoyebisa maloba oyo boyoki alobi alobaka yango. Qu'est-ce qui nous arrive parce que il y a des prophéties au ezobima pezela ba maloba oyo lobama ka utakala kala pelelo o po mwana mboka Félix Antoine Tshilombo a sauvé nation na ye ezali kosenga démission ou kosalisa mapona ya lombango na tina ete mboka ezwa kimia pambate mboka ezali balkanisé bitumba o bazali ko bunisa biso. Merci encore une fois na bilo bato bosenga ki bobizong sélection générale parce que makambo alobaki za malamu kabuya na registre bozong sa général Luboya général qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'il passe ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème des fictifs. J'avais parlé clairement des problèmes des fictifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et la... Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Il y a des gens qui ont même pleuré pour dire que le général a dit tout haut ce que les gens disent tout bas. Alors si vous maltraitez ma épouse militaire, oh lolo baza ba veuve militaire, allez-y comprendre que ba oh peut bazo bunde tomba ba kolobaka kamalobo ba oloba.
alors tozo senga nini tozo senga makambo ya malamu eyebala kosalama toza kosenga makambo ya malamu eyebala kosalama tozali kosenga ete bakonza mboka ba revoir matière parce que bato baza la front bazo senga bitumba ndeyebisa bandeko balongwa pembeni wala kokabuya ezali kosenga ete na bawazalendo FARDC la biso babunde tumba pamba te maye o mazali kosalama ezali bongo malamu te etumba esengeli esalama soki tobundi te tokobenda mokila soki totelemi kaka na kotalatala mpe kolukaluka ekozala bongo malamu te santé elinga mpe ya malamu te mais on a eu des coups de fil pour la bateau comme ça la tine et moi mboka Martin Fayulu Madidi. Les autres nous ont critiqué au sala comme ça no malamu mo li ko télé bon tout autour ya moi mboka Martin Fayulu Madidi au solo belaem aujourd'hui Fayulu vous a trahi. Je ne sais pas la régie sur mon groupe Saga ba biso biba papier. Fayulu nous a trahi par rapport à quoi moi je ne sais pas. Alors tout solo baka ke ba yi kongomani boyebi penzelo ko bolingete. Bakongo mani ta lolenge la bino merci non mais pour ça lolenge la bino ezali ete maman seoye monene maman seoye pembe maman seya okondi maman seya boko salisa bato bakamna lombango tala ekuna libu munene tango pela koluka misoda ke ko sa BBM kaka bilo bomoni Nelly Boumogne compte pour babimisi ba grâce 12 litres. Ndenga zale ko bel c'est kalaté, c'est ça les Congolais. Ce mutalandi bilo okele ko yakoma. Soki mutalandi bilo okele ko kufa. Parce que makambo bilo bosala ke longo balite. Bomiye ba répéter, mais na société bilo lelo tina bitumba la bino. Bitumba la bino ezali po bolo na boumbu. Etumba o ba patriarche ba bundaka pe ba kufa 57. Et Tumba oye bomi milliers de Congolais au sali génocide. Et Tumba oye zali ko koba na kobomaka ba Congolais matin midi soir. Bozali ko bunde Tumba ya sécurité ya bato babe ba côté biso na kati ya mboka. Bozali ko bunde Tumba ya ba konzi incapable. Oye lelo ba détruire nation. Bozali ko bunda Etumba dans l'ensemble ezali Etumba ya libération. Parce que les Congos veulent être libres. Alors si tu veux la paix, tu vas préparer la guerre, tu vas te battre. Parce que la paix, on arrache la paix. Parce que ce n'est pas facile, on va te donner comme ça comme un cadeau, je ne pense même pas. Il faut se battre pour ta dignité. Combat, un bon combat. On n'est pas là pour changer de moment à l'autre. Tu étais à Nix, par rapport à quoi, je ne sais pas, tu vas applaudir Y. Et tu vas commencer à dire de n'importe quoi dans la télé. Et parce que tu veux que les gens puissent te dorloter, tu vas donner des ordres d'arrêter tout le monde. Tu veux faire peur aux Congolais. Or, il y a aussi les gens qui te font peur. Donc c'est vice-versa. Tant que tu as sabiso, tu peux pas kolengiso. Oko kokabatu mususute. Alors olingi o intimider bandeko. C'est par là que tu as dénoncé. C'est par là, le coup tu as voix de sans voix. Toza kolobalatine ya bakongomani esengeli kongola telema posa na biso eza tozwa bonsomi bwa biso posa na biso ezali tozala égalité posa na biso ezali tobundela makambo ekosala malelo bacriminalité baviole bakomi kozwa bana ya bato komema bango kokotisa bango na lingomba o bango bayebi te suivez Kabuya l'homme pour sa vie pour bapolisier oyo wapi 1 2 3 baproposa biso kokoma otambola na bango baproposa biso tokoma otambola na bango bayasi biso tozokende kozwa mutu na ndako tokomi kuna tokozwa mutu na ndako soki eza mutu yango amakaki capitaine na bango toke kuna boye mutu yango bokozwa na ndako ekomi likambo olongo na batv na mire nalongo tv mwanangeli komona nani mwanangeli ekomi likambo olongo na batv na biso topose bao question ekomi boye ndenge tandiki biso tosala nini toya kozwa mutu yaki ngai na chauffeur ale
Nde de ici, nous de ici bon, parce que TV la place de ma valeur, on a mon téléphone. Bon, nani na commune. La licence. Bon, il y a un ça. Dessus, tellement ils a chargé opération. Il était à Talanga monangeli. tellement ils a chargé opération de ça, dessus bloco. De malerni. Ba ine. Bon, ni bosaki ndeni. Bobuki porte bosai ndeni. Le bout qui porte té. A toquer porte, bouclage. A toquer porte. Ba fongoli ko kota na kota kinde. Action ni ndo sala. Azo ni nani. TV mbongo vandatia na téléphone. Bon, tu na mbongo na ye na ni apesi yo combien? Na mbongo wana. Apesi nga 5 bia ba $100. Donc le quoi $500. Et bon monsieur apesi nani? Monsieur apesi ki ye sanga ba. Yo ye na ni apesi yo combien? 20 000 francs. Na apesi ki yo? Mwanangeli. Nani? Mwanangeli. Mwanangeli mtu na ni apesi yo combien? 20 000 francs. Ni bozwa ki yango wapi? Tokenda ko pote mwana. Bozoyo ka témoignage ya bana wana. De ba soldat, ba policier, ba yekozwa bango, ba yesi bango tokei po bango baza lokola bazu bango ba aide bango bazo bango lokola ba éclaireur, ba badi ko kele bango ko tambola ka mais siko ba ko kele nini? Ko yiba ka biloko ya batu. Bana o lelo ba ko sibir na likambo la yebite. Po ba bengi bango boya boza na ba éclaireur. Mais ba éclaireur wana mbala moko bazali ko kotse bango la kati ya miyibi. Parce que bato bazali na bandoki ezali bobele ba la police to ba fabo mais ndenge nini bango bazali ko kotsa ba éclaireur po bakele ko yibaka ko botolo ko batu biloko de ba ko tia ba éclaireur bo le kaliboso bo ke na kwe wana bo tala balani bazawana bo intimider bango bala moko biso to ko ya na biso to ko botolo ba téléphone ko na biso bolim biso to ko botolo bango misolo donc e ko sala malamu te mama Célestine la France Guillaume Ngangula la Belgique na mboka mama missionnaire et que ça la passe la République démocratique du Congo. Nyonso et baby. Na cela c'est tous les koyoka été lokola bakama mona mboka Constant Mutamba et aliko kele bongo malamu te po ete akedaki lobili boso ya bazuzi. Akedaki pela o ayene tuluku ya bato. Oyo akedaki pona banquette na bafungula ki dossier. Mais na kotela ka yango e baliko pesa mo moto pelo lenge mususu. Bandeko ya eu deux personnes balobi bazali ko rendre bango faible na makambo oyo mais bandeko ya eu deux personnes balobi Constant Mutamba bazali pe muto ya Kabila donc eloko komisa ki wana ezali nde union sacrée de temps bazali na crash ce qui cache ba eko koma pe na union sacrée oyo ezali kaka ba grossesse sika ezali ko betela mo nyungu mais na ngambo mususu balobi bazali ko milengele pe poete mwana mboka Vital Kamerhe akwele sika wala bozo mona siko ba règlement de compte au gouvernement o ezo salisa biso ba théâtre bozo mona ke gouvernement o elingi et distrait biso mais tina penza ya likambo ezali guerre la est république démocratique du Congo tina penza bango balingaki komi yoka la pona kozo bokonzi wala mbola mboka Félix Antoine Tshilombo abundaka ezali likambo ete to longola Kabila Kabila logo le pouvoir, ma PCE pouvoir, il y a ma deal, ne pas mérité. Qu'on se le dise la vérité. Et aujourd'hui, ils veulent nous malmener, nous maltraiter, nous obliger. Il y a quoi ça? Vérité, la vérité. Ce qui te dit qu'on conseille, qu'on dit que c'est ça là. Et c'est que tu as Bosolo. Bosolo, les élites, c'est que guerre et salam. Boso les alliés sénégalais te bakongo mali ba revendiquer ba droit na bango pour bazwa indépendance na bango le lombo ke kota mwa malamu te ba dekolanga Congo danger zali Congo passe zali on ne sait pas eloko ni bazo préparer les biso alors tant ba continuer biso bazola la bazo kota la kati ya distraction tant nos propres frères bazawana pour la kokosa bandeko na bango ezali passe bazolanda kanyaka. Mais la carte à mité, madame, on va y vérité. Et belé, beaucoup de hypocrite. Et belé, beaucoup de race de vipères. Mais boye bakaete, Nzambaza na Congo. Boye bakaete, histoire à Congo, côté à battre belé. Pas battre Nzambaza koya. Dieu n'est pas contre la bilo comme ça. Nous ne sommes pas là pour dire de n'importe quoi.
Nous sommes là pour réveiller la conscience de la population congolaise. Le Congo doit aller en avant. Le Congo doit se battre. Le Congolais doit se battre pour être libre et réellement libre. Il faut revendiquer nos droits. Nous avons le droit à revendiquer nos droits. Nous avons le droit à kobangate. Toza koloba biso sur le Thomas Sankara. Bazali ba modèle na biso. La patrie ou la mort nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. C'est notre patrimoine. Balkanisation est à la mboka. Aujourd'hui, c'est à la mboka bazako zoa. Les gens bazali ko exterminer race Congo ndenge basala. Ya na peau rouge. Toko risquer ba botoli biso mboka. Toko risquer basali biso ba bien parce que tozo ka prophécité. Parce que tozo tambola te selon matambe ya Nzambe. Il faut tout arrêter Satan. Il faut tout arrêter Judas. Il faut tout arrêter. Il faut tout le balabango. Non. Nous voulons plus ça. Peuple aza makasi. Bolamuka peuple. Bolamuka peuple. Bolamuka. Botambola. Dès comment quand tout le par rapport à Martin Fayulu m'a dit, il n'a habité ni il n'a répondre. Non, tu connais pas le Congolais à sa position. Oye munene, okondi, osaliboye. Soko l'andi tu as comme on a ruine. Parce que ça a la position T. Parce que jusqu'au preuve du contraire, le Congolais a imité ce qui se passe dans son pays. Il est toujours ignorant. Il est ignorant. A imité que bazo que le koboto la yema belé pour atelengana loko la peuple rouge. Non, chez nous ça ne passera pas comme ça. Parce que c'est notre patrimoine. Dieu n'est pas contre la makambo ça la JKM le nombre 1 océan de la presse congolaise. Gauthier Boulay. Papa, si tu es toujours malade, que Dieu vous bénisse. Prompt rétablissement là, moninga JKM. Ma maman est moto mojali mokozima makate. Assalamu alaikum na ba musulman langai. Mama Jawa pebile batu la South Africa la mboka ya Gilo Mpinga ba premier tangola no bondi ya botard de bono d'ailleurs monsieur comme la bilo mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondo bido. Toza ko koma na biso suka bo sabone massivement national libération. Awa to sensibiliser to conscientiser to mobiliser to ngola peuple congolais la bolema et tout ça là éveil patriotique. Mon mère de Brune en Autriche. Lik makanaki prisonnier de Jésus na mboka ya mon mère de Brune en Autriche. Vraiment Nikota Mutunga. Nzambe lekala ko pambola bino. Tozo bunda bitumba ya vérité. Vérité teti. Martin Fayulu m'a dit je ne sais pas ce qu'il a fait. Martin Fayulu m'a dit tant akendaki ko signer la badeli Sesanga Naba Moïse Katumbi Naba Kabila. C'était vous, bon reproche qui est bon le très très. Bolobi na makambe belé. Et aujourd'hui, il a voulu défendre sa nation. Il n'est pas avec Félix, mais lui, il défend sa nation. Azolo bapo la nation là yé. Lokola le kaka la RTNCT, baleki c'est la RTNCT est comme criminel, a comme le lot criminel. C'est la criminalité parce qu'elle est la RTNC, je ne sais pas. De voilà bomoni qui associé là Félix Antoine Tshilombo. Ce qui mon mboka Martin Fayulu m'a dit a ko quelque chose associé là mon mboka Félix Antoine Tshilombo. On a bébé si combat là parce que mon mboka Félix Antoine Tshilombo na ibaki ma ponami. Mais pour basola pour la mboka baza bien imité. Bazali ko s'opposer na oyo Félix azali ko sala mais baza bien imité. Ba uti la partie moko za IDPS. Boye biango ba uti l'église moko za Philadelphie. Donc, bakoki ko solo là. Mais les solo, je ne pense pas. Moi, je Martin Fayulu m'a dit akokitati na niveau ya ko trahir population za simanaye. Parce que peuple a kozala ka zobate. Ce qui a trahir peuple a ko sentir. Mais jusqu'à preuve du contraire, azali ko lukande bosomi ya ba congolais. Il n'est pas là pour aller négocier avec Félix Antoine Tshilombo pas payer ses postes non plus. Parce que ça a besoin de poste été. Ce que ça la poste à Bokonzi. Libanda ya mboka balobaki ba pese Bokonzi.
aboyaki yango soki lelo bomoni batéâtre ezosalama na mboka na biso nyonso ezali mpo kaka Congo bakende yango bayiba minere ya Congo mais ye azali kobunda ete congolais azwa bonsomi na ye botika bainjure botika kofinga botika kodéstabiliser. Qui est Kabila la Congo? Pourquoi vous soutenez Kabila? Pourquoi vous soutenez Kabila? Qu'est-ce que Kabila a fait pendant 18 ans à la République démocratique du Congo? Comparaison pour Lipa, mais c'est Kabila qui nous a poussé à commander ce cas. Parce que Kabila c'est là qui a boté la Bokonza Martin Fayulu m'a dit pas ça va pas Félix c'est pas ça la badil. N'est-ce pas c'est lui qui a détruit Mboka. Aujourd'hui bon niveau la veille. Kakoy mutu malam. Si aujourd'hui Félix azali coincé, azali konyo ko Mboka na ye, Félix Antima trahir Mboka na ye. C'est pas grâce à ya Kabila. Pour aller Kabila longwa quitter. Atika Martin Fayulu m'a dit d'accord. Pourquoi il faut chercher l'autre où a gagné qui était pour Tchaïle Sika? Vous croyez que Kabila vous allez épargner? Vous croyez que Kabila la Congo a épargné? Non. Ezali kaka passi. Hein? Ce qui passe c'est l'équipe Moutou. Et c'est pas gâté mon disciple. Il y a comme là qui ba disciple la chemin Emmaüs. Na yebi ce qui passe l'équipe c'est pas gâté mon disciple. Ndege comme là qui ba yekoli Angela Emmaüs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si seulement et comme maman mota kolongo la zateo. Nzambe oyo asala elaka. Nzambe oyo apesa elaka. Na yebi suka kolongisa Kongo. Likambo la biso to yeba yesika yazali. Likambo ba Congolais to koma pembeni na ye. Oh Yesu to mona elongi na ye. Eya nona biso kuna na ngomba lo sambo. Et nous n'avons pas de s'abonner dans l'océan du Congo. Likolo Yangomba. Merci, que Dieu vous bénisse. Nabanze ete boyoki. Martin Fayulu m'a dit à côté qu'elle a trahi ma Congolais. Il est là pour la délivrance de la République démocratique du Congo et non pour soutenir mon amboka Félix Antoine Tshilombo et non pour donner les béquilles dans mon amboka Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo a kobunde tumbala yemoko le lenge o a trahi ça qui Congo. Martin Fayulu m'a dit il est là pour demander seulement que les Congolais soient unis autour d'une même table pour que les Congolais pour comment ils soient ennemis aux Bongo, mon Joseph Kabila, pe Bananga, pe Rwandais Nyoso, Amerika, Royaume-Uni, Français, Bisika Nyoso, pour déstabiliser Mboka la biso, qui vive la guerre en RDC. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Espérons que Nasili Koyano Labino, mais ceux qui nous ont appelé sur Makasi, Tokoluka, Moko, Nakatia SID, pour poser des questions, pour tous avoir éclaircissement, pour baronner Bazakuno Nakati. Mais quand à Koloba qu'il donne des béquilles à Félix Tshilombo, moi je vous dis non, non, non. Martin Fayulu ne pouvait pas tourner le dos dans Zambelaye. Ayebi ken Zambaloba ki naye. Ayebi ken Zambaloba ki. Et puis nayebi ayoka ka ermoko a konjimate à perdre par sa propre faute l'héritage on Zamba Pesaki. Non, à cause de la montée. Merci la Gabouya l'homme puissant l'échange pour l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dje, directeur de recherche stratégique. Et Père Sonam Sango Mokondi, pareil à Bémiso Babiso. Quant à mon CA de la presse, je vous dis bye bye ma santé. Et ça vraiment mal à monter. À la prochaine, la patrouille, la mort nous vaincrons. Tout les matos de la nation. Tout tika ko le combattre ma pour pesa biso bambongo. Tout tika ko trahir mboka la biso. Il y a de sérieux problèmes et urgence. Et ça ko senganga la auto téléma. La patrouille, la mort nous vaincrons. Papa Alfred de Maman Clarisse mboka le passe nga inu ya c'est anti life. Tokufa, tobunda ponekolo.